Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Bouyokite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate c'est Lyndon Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bote na banyo sur magazine na biso KNB oeza toujours wana pona ko informer bino pe pona ko lakisa bino ba réalité ya Kinshasa. Tout fond la édition mercredi à lelo na élément politique oyo. Malgré refus ya gouverneur ya ville pour na marche initiée na Martin Fayulu. Lelo esalema ki kaka kasi la police ya panzaki bango à coup de gaz lacrymogène. La police est soumise à l'autorité civile locale. Nous avons été instruits par son excellence, monsieur le gouverneur, que la marche, le gouverneur n'a pas pris acte. Alors nous demandons à la population d'évacuer librement à ses occupations. Il n'y aura pas une marche demain. Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé parce que nous avons été instruits et nous allons exécuter les ordres de monsieur le gouverneur. Malgré décision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila oyo apekisa ki marche oyo na nzela ya commandant ya la police le général Silvano Kasongo mokolo ya lobby mais Martin Fayulu aboya ki koyoka a marché ki quand même mokolo ya lelo mercredi oyo 14 octobre 2020 na ba militant na ye ezalaki prévu e banda na place Pascal Tiba Chité na triomphal pona ko protester contre tentative ya kosala minembo e commune rurale. Pour empêcher ye à continuer marche na ye, la police a tobola ki ba pneu na ye ya mutuka nde esalaki ki Fayulu a continuer les sous marche te. Akenda ki sous escorte ya la police na place échangère. Après kobongisa ba pneu, Martin Fayulu a continué ki marche ti na pont Matete. Kasi la police a lukaki ko empêcher ye pe ko kitisa ye na mutuka kasi aboyaki alobaki soki boko bomanga boboma. Non. Il dit ceci, nous allons changer chez vous et on change de voiture. Allons-y. Discutez avec lui. C'est mon chef, c'est mon chef. C'est votre chef. L'attends. Moi je voulais si on me tue pour le Congo, c'est pas faire. Tuez-les. Lumumba est mort, non? Lumumba est mort. Donc si vous voulez me tuer, non. Oui. Vous êtes un homme politique. On ne peut pas accepter. Ça c'est quelle manière de faire? On a commencé depuis Kingassani. On a commencé depuis Kingassani. Allons-y chez vous. On avance. Non, on ne peut pas aller avec vous à la police. On avance. Je sais ce que je dis. Non, on avance. On avance. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? On avance. Non, c'est empoisonné. Je ne sors pas de cette voiture. Dans ces cas-là, on cherche un quado ici. On arrange les voies de la voiture. Je ne sortirai pas de cette voiture. Nous avons besoin de cette image. Non. Vous avez besoin de faire vous voulez faire le mal au Congo. Ok? Vous voulez faire le mal au Congo. Pourquoi les autres vous demandez? Pourquoi vous encadrez les autres? Pourquoi vous ne m'encadrez pas? Pourquoi vous encadrez les autres? Hier, on a un loco moko. Donc, on a pas une engaille. S'il vous plaît, monsieur,
Si je dois dormir ici, je dormirai là. Non, non. Vous n'êtes pas arrêté. Non, non, non. Vous n'êtes pas arrêté. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Mais nous ne pouvons pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je ne suis pas arrêté. C'est pas un lieu de refuge ici. Non, ce n'est pas un lieu de refuge, c'est un lieu pour qu'on répare ma voiture. Donc, si on ne répare pas cette voiture, je ne partirai pas d'ici et je vous le dis. Vous me connaissez. Donc, on a l'air beau sa voiture. Écoutez, non, non, réparez la voiture. S'il vous plaît. Donnez-moi un. Il y a qu'à la mission. On est pas. Vendredi, l'équipe Martin Fayoulou a bengaki population ko manifester pour défendre l'intégrité territoriale. Mokolo ya mercredi à l'Elopé et Salemaki Bongo. Quelques populations babimaki na terrain pour marcher ensemble na leader na bango kasi et simbagité marche comme na soukate po la police a panzaki bango à coup de gaz lacrymogène. Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République, Ayambaki, deux présidents, il y a deux chambres, il y a Parlement, Mokolo, il y a lobby mardi 13 octobre 2020. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki en audience, présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lio Komodiayi, na président ya Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, Mokolo, ya mardi 13 octobre, na cité de l'Union africaine. Na menu ya rencontre Oyo, ba question relative au bon fonctionnement ya cour constitutionnelle na République démocratique du Congo. Na koyoka président ya chambre haute. Débat entre trois chefs ya ba institution Oyo ezalaki sincère. Après, selon bango, ba apprécier qui point de vue ya chef de l'État Oyo a hésité qui té pour na ko affirmer attachement na ye na ba test de loi régissant la République démocratique du Congo. Pour na part na ye, président de la chambre basse a souligné que attachement ya parlement na ba texte o ezali kopé sa assurance na ba députés nationaux ba sala buzo baté na ba règle oyo ezali ko sala de sorte que ba produire ba loi oyo. Et sengali ko signaler que ezali première fois té comme ensemble trois têtes ya ba institution oyo ya République démocratique du Congo. Peli sous remarque ezali que depuis nomination il y a deux nouveaux juges oyo ya cour constitutionnelle et Salema prestation de serment na bango devant parlement ezali ko wumela kaka. Ce qui est sûr et que ça les makaka po ezalaki pe moko ya masolo na bango na entretien oyo yote ko sala entre président de la République pe deux présidents ya deux chambres ya parlement. Ministre Petentik Augustin Kibasa Maliba Yambaki Mokolo ya lobby mardi 13 octobre 2020 délégation ya groupe Ratio. Commentaire ya Nathan Siata. Ministre des Postes, de Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, Ayambaki en audience, délégation Moko ya groupe Raxio Mokolo ya mardi 13 octobre 2020, Oyo, na cabinet na ya Mosala na 3e niveau ya hôtel du gouvernement na Kinshasa Gombe. Très expérimenté na Afrique, na o etali implantation ya ba base de données, firme Raxio Oyo azali ko kanisa ko développer projet Moko na République démocratique du Congo, kasi alingi abanda en premier lieu na Kinshasa avant afongola yango ekoma monene na ba province mususu. Robert Milens azali kokanisa ke ezali important pour na ye ko investir na République démocratique du Congo pour être ezali nation oyo ezali na déficit ya ba infrastructure digitale pour selon ye alingi ko pesa pays oyo troisième pilier na ye notamment ko fongola ba centre ya ba données et belé na kati ya République démocratique du Congo. On a parlé en fait on représente une société qui s'appelle Raxio. On est en train d'évoluer dans un projet d'implantation d'un centre de données. Kinshasa, en fait, une société qui est en train de construire une douzaine de data centers à travers l'Afrique, dont en Ouganda, Éthiopie, Mozambique, et on l'espère ici. Donc nous, écoutez, nous on regarde d'un point de vue d'investissement, on regarde comme tout investisseur les opportunités. Et on regarde où il y a un manque. Les data centers, il faut savoir que c'est une pièce angulaire de l'infrastructure digitale qui vient ensuite, après qu'il y ait de la connexion des connectivités, la fibre, les réseaux mobiles. Il faut des centres de données où toutes ces données qui sont transportées peuvent être en fait stockées. On voit dans plusieurs pays en Afrique, dont la RDC, qui a vraiment un manque de cette, disons, troisième pilier d'infrastructure digitale.
Et donc voilà, nous y sommes pour essayer de contribuer notre part à la transformation, évolution et transformation digitale de la RDC. Selon ye, projet Oyo ezali déjà mûr na niveau ya design pe na niveau ya étude de marché. Donc azali ko kanisa kaka ke kozwa ba décision moko ya malamu na fin de l'année Oyo pona abanda ba travaux pe soki nyonso etamboli malamu azala na position ya malamu ti na fin ya année prochaine. Congo ezali ko mériter ba investissement moko digne ya rana ye na matière ya ba numérique ndeti plusieurs centres ya ba données Oyo esengeli ezala implanté na Kinshasa, na Lubumbashi, petit na Goma. Écoutez, nous, je pense qu'on peut démontrer déjà que dès qu'on voit l'opportunité et que les choses se mettent en place, on bouge très très vite. Donc, on a déjà l'expérience en Ouganda, en Éthiopie. Et si tout continue dans la même veine dont elle est partie, on pense que d'ici la fin de l'année, on prendra une décision définitive. Le projet est déjà très très mûr au niveau du design, au niveau des études de marché. Donc on envisage de prendre une décision vraiment avant de la fin de l'année. Groupe Raxio Oyo azali concentré sur investissement, construction et exploitation. Il y a un centre de données, il y a niveau 3, il y a classe mondiale à travers Afrique Mobimba. Et en gros, c'est très avantageux pour la République démocratique du Congo. Pour la bénéficiaire, il y a une infrastructure Oyo et comme la transformation numérique, il y a ensemble, il y a Mboka Mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco na souci ya kosepesa toujours bana mboka sali bino mingi pe bana classe bastilo simba na bakaye yao. Yo papa to mama ozalina nukolala yebelaka déjà Beltesco atie na disposition na bino bakaye yao pe bastilo simba po na classe ya bana. Welisaka déjà osombaka bakaye na yo po lobi olobateke o ba yebisaki ngai te to yebisi yo kaye ya ope stilo simande bongi pona mwana na yo atanga kitoko boya pour la confiance na Betosco boso bakaye ya oya Betosco bakaye ya qualité ya kitoko vraiment to beli bino ya mbango po stock elingi esila e bandaki kala baninga bazo somba yo papa ozana nu na ko rêver tangu ifone ya mbango somba bakaye na o bakaye ya oya ezali awa na magasin Betosco toza pe na ba stilo simba oyo ezokoya ezokoma ba stilo kitoko encre ya bien. Moi, au combattant, moulay, à tel qu'on a qu'à salle de classe, il y a un combat, au ça dépense. C'est pas même un style économique. Il y a quand même un bon bakaye na style ya wa Betosco. Tous dans la bakaye cartonné. Ils allaient bakaye registre babengaka, yo kalaka, yo papa responsable, bakaye registre zali. Il y a A4 na ya A5. Tous appellent bakaye aux ba joueur, na ba bakaye ba joueur. Il y a gosomo bakaye registre qualité kitoko, ils allaient na kaya wa Betosco. Vraiment Beltesco musungi ya mboka somba bakaye na bastilo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba pe na moins cher. Coaching na lingala eza programme oyo eza kosunga bino pona koyeba masolo na bino ya business pe pona développement personnel na bino pona kolanda yango bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukenzi le coach. Basalaka business pour na esengo mutute basalaka business surtout ba mama pour na esengo matavion te o na kendaka Chine te business eza na kendaka Chine te business eza na somba biloko moins cher na oteka likolo na o gagner bénéfice oyo zo gagner wana de business mais so depuis bana okende Chine o gagnera te donc c'est okenda no tourisme c'est pas ça le business lokola mutu nyo senga ko ça profit ba astuce ba élément auto ramasser par-ci par-là to lobby to partager na bino pour na koyeba ko sala profit ya solo na ba business boza ko sala esengeli na vie na o créer ba revenu passif ezali ba mbongo ekotaka ata yo zati ata yo bouger te même mbongo zo okota entre autres na immobilier so za banda ko na yo tu as des locataires. Tu n'as pas le choix. Yo fani na yo locataire aza obligé de faire du mois avec sa mbongo na compte. Donc ce sont des revenus passifs. Ce qu'on crée par revenus passifs, on a soutenir le business aux sala. À un certain moment, ce que moi défaut, bon revenu passif, on a aider de temps en temps pour soutenir business aux sala pour qu'il bosse parce que phénomène à parce que tout ça prévoyanté. Pour il faut vraiment aussi là de la réserve na union or que réserve solo les revenus passifs c'est-à-dire mbongo koti sakasa sala musala mais entre temps koto zo sala musala ozo matisa ba revenu na yo client oyo so zoa
Vous avez la facilité à maintenir parce que ayebi ba service na yo que oyo zo ko lukana kozwa. Donc quand tu fais un business, il faut savoir ko garder relation mo songolo na ba client pour client kanisaka toujours yo tant que a besoin et loko oyo kozwa et pas ina yo. C'est très important. Merci beaucoup, c'était moi Jimmy Mukendi, le coach, votre frère pour vous booster, vous motiver pour que vous puissiez redevenir encore la meilleure version de votre vie. À très vite. Tokitaki na terrain pour na koyeba ba conséquences nini yaka na mwasi aza sans métier reportage ya Peggy Lunga. Basi ya lelo na Kinshasa bazaka komona ye atanga na ye kutu classe ya malunga te me alingaka pe koyekola ta métier moko te okomona ye avanda na ye kaka bongo kozela mobali ya kabila ye azobosana ke na vie actuelle mwasi sans métier ozali mwasi moko oza utile te na société okobanda kosenga bisenga senga pe okosala kindumba mobali pe akozwa yo na respecte po ayebi ke oza utile te na société tokitaki na terrain pona kotuna na ba mama ba conséquences nini eyaka na mwasi yo aza sans métier boyoka bango ndenge balobi so papa beli okosala ndenge nini exemple papa kutenya tana liwa okosala ndenge nini kotika na bana wapi il faut zala makasi pona kosunga bana il faut ko travailler moyen ko laisser bana ko partager makambo ndako lelo ki ça c'est peli mode il faut ko sungana vraiment tina mungo kozela ka papa sombela yo mungo ata basengi mbongo mai na lopango bo futa mai ka papa ndara ya ko futa papa za mombu taza pe mutu il faut ko sungana via lelo il faut ko sungana ayeba mwa musala moko boye sunga kandako na ye ata papa ko kende boyake azie eloko moko te soki azongi donc bokolala nzala il faut akuti ata aux travail tellement ça ata ko kanga suki ata ko sala ndenge nazo sunga ndako na ngai ba mama wana basa bandoki mama mobimba vandi na ndako azoteka eloko te kwa mwana soki mwana ali mokatika papa somba alimeta ndaka papa somba mama wana baza bandoki un jour mobana yo ko bela ko kufa ko tika na ko sala lena mo fo mama sala mosala neti biso boy koza ba coopérante tozo luka okozonga na ndako bokuti mobana yo asombe eloko te yo sombe bana balie omoni boye ndako moko akufuta ndako mobali azito yo pe ofuti vie ezo continuer kovanda ka bongo bote un jour mwana kobela papa mbongo eza te na fongoli sac na nga boye naza femme d'affaires nakei na mwana nga na hôpital basalisi mwana yebisa bamama oyo bazoteka te bateka kisasa ata mai ya pompi moto akoteka kozwaka mbongo ata nguba moto ateki azwika mbongo me yo vandika boye ozozelaka mobali mais jour mobali wana soki akufi soki libala ekufi okosala nini na bana ifo mwasi azala na métier mwasi aluka asala oyo eza maboko ti maboko mosala nango nini koluka ngai ndenge naza boye mwana ngai ya mwasi ya liboso azosala ya mibale azosala bango nyonso bazosala yebisi bango bovandaka boye te bozala barido ya ndako te boluka mbongo bosala misala bozwa mbongo fo bana oyo bavandi na bandako basala eza pasi papa na vie ya lelo na moment lelo mwasi fo yeba kodébrouiller première chose so oyeba kodébrouiller te na vie osouffrir génération donc ezala pasi monde lelo ekoma mosapi moko baloba esokola donc elongi te donc ekoma ntango oluka ozala baposa nyonso ya osala soki oyebi ndenge balukaka te donc na vie osouffrir makasi okoma vie mosusu omona baréalité donc eya na vie ebele omona okomi ndumba okomi ke famille babandona yo donc baréalité ezali na moment lelo mwasi fo yeba ndenge alukaka mwasi ayebaka ndenge atekaka donc mwasi fo sala nyonso donc eza mibali mpe mosusu balingala bango basi bateka te mobali mosusu alingaka te mwasi asala mwasi avanda dépendre na ye bazali donc mutu azaka mutu lelo mutu akozala za te soki oyebi nde balukaka te osouffrir surtout soki ndeti bobotaki bana ekoma otalela ndeko otalela famille donc ezalaka pasi oyebisa comme si ke bandeko basi lokola ngai baoyo balukaka te bayeba nde balukaka ata suki ya maboko ya pamba ifo yeba kokanga ata nguba ya pamba ifo yeba koteka comme conseil na opesa na bandeko na nga ata mai ya pamba oyeba nde balukaka kotia na mutu komema
Ba maman boyeba ke na vie ya lelo ekoma soki oyebi koluka te to oza sans métier na mutu ndako na yo kokufa nzala po papa pe aza mutu akoki pe kozanga. Donc ba maman soki olingi ozala respecté pe considéré na société yekola ata métier moko oyo moni ke okokoka po lelo pe ba centre ekoma nango ebele pe na mbongo mukie. Donc luka oyo kola ta musala maboko Kinshasa eleki partout. Tolingi toeba, est-ce que maman okoki kotinda mwana na yo congé et pambanda na yo? Reportage Hervé Zaka. Rédaction ya KNB to sali réflexion sur sujet oyo. Tokoma komona ba belle-mère mingi konyokola bana ya mbanda na bango. Soki mwana ya mbanda zo vanda epa na ye akobanda konyokola ye akobanda kosalisa ye misala ya makasi sans pesa ye biloko ya kolia. Okomona kokoma tina niveau ya kobenga mwana ya mbanda na ye ndoki. Likambo oyo ekomela bana mingi na yango biso magazine KNB tokitaki na terrain pona kotuna mama okoki kotinda mwana na yo akende congé epambanda na yo. Bon, et dépend de la maman, hein. Maman mususu akozwa mwana mbanda na ye netika mwana na ye. Aroboko la très bien, diké très bien. Ils ont dépend de mon thème à maman. Maman mususu a maltraité mwana mbanda na ye, azozwa eka lokola zuwa ya mama na bango atina kata mwana. Mais maman mususu akozwa eka lokola mwana na ngande na buti mwana ndenge na kozwa mwana muninga. Na koboko la très bien, na kodike très bien. Et dépend de mon thème à maman. De mama mususu doki akozwa ye kaka lokola mdo imbanda na ye ko kanda ya mama na ye atina mwana. Bon neti ngai soki namoni comportement de ndenge peut-être to sololaka soki to sololaka na yebi comportement neza malamu na kotinda soki na yebi tantine wana na yebi ke comportement neza malamu peut-être peut to sola po mbanda musu bakuta na ba sola na bango na yebi kenga na boya na ngali bala ye mta remplaçanga to sola na biso na kotinda pe mwana nga pana kena soki na yebi comportement ezala malamu mais so na moni yango ezala malamu te na otinda na ngate na olinga ke konje pambana te pona yebi ba misuma maltraitaka bana bambanda yango na olinga ngote malamu na fana na mwana nga so ngala mobile to kabana ju mwasi misuma munga mo na récupérer mwana na boko lenga mo bon na opesa ba ka conseil omoni mwana mbanda joye ka lokwa mwana nayo po bana oyo kobota na mobali wana na papa mwana wana baza bana bauti mukongo moko bauti tata moko donc il faut zo mwana mbanda na oya yo lokola bana moko ovana ye bien oboko la bango fait bien eloko na opesa kaka conseil yango wana akozwa mwana na ye lokola mwana ya mbanda te ye abanda kofinga mwana musala nyonso abonapesa kaka mwana mbanda oya mwana na ye atiki et pourtant zwa bana wana sangisa bango mibale bazali loko moko soko otindi oyo otindi pe wana otindi oyo otindi pe wana mwana mbanda azalaka na bana bongo mbanda mususu akosimba mwana na kitoko akovana na ye bien batu pe bakoyeba te akovana mwana neti kaka mwana na ye mtaboti ye ake wapi bakene bango nyonso na bana wana wenze so amoni eloko bango nyonso akosombela bango apesi bango yango sikoyo na lobi bongo. Kotinda mwana congé pas ya mbanda c'est trop dur. Donc inatinda mwana kenende kotala mwasi na ngai o mobali wana zwa peut-être. Mais oya kolobake nazwa mwana na ngai natinda ye pa mobali oya zwa mwasi na nga. C'est carrément impossible papa. C'est carrément impossible. Il y avait beaucoup de choses makambe belé otozo mwana na mokilio na kosala mote. Même si nazangi lipa, nazangi mai, nazangi courant, nazangi loko nyonso, nakoki kotinda mwana ngata kende sika oyo mobali azwa mwasi to botane bana. C'est carrément impossible, je ne peux pas faire ça. Nakotinda mwana nga congé epai ya mbanda na nga na sens nini. Soki ta mususu nga mobali libali ezate. Libali ezate namoni ke bana baza pembe na papa na bango po papa bango éduquer bango. Yona otinda mwana nga epa ya mbanda. Conseil na opesa biso ba mama tango moninga aza na libala te obi aza na libala bozade ya bombanda. Tango ozwi mwana kokomisa mwana ana mbanda te. Komisa ye mwana. Zana ye mwana kokomisa ye mbanda te. Po mutu asunga mutu ayeba na te.
lelo ko négliger mwana mbanda lobi asungi yo mwana mbanda aza mbanda te aza mwana bokola lokola bana nyonso eza nango mabe te kotina mwana na yo congé epambanda po ye mpe azali kaka mama na ye kasi bamama misusu bakoma na bango kobanga po bamama mbanda mingi bakoma konyokola bana ya bambanda na bango nde yango wana ekoma kobangisa bamama mingi kotina bana na bango na congé epai ya bamama mbanda tako bayebi ye na famille. Kinshasa eleki partout. Léopard ya RDC asalaki match ni lobi na équipe ya Maroc un but partout. Commentaire ya Nathan Siata. Léopard ya République démocratique du Congo bautaki contenir un échec Lion de l'Atlas ya Maroc na score moko ya un but partout mokolo ya mardi 13 octobre 2020 lors ya deuxième match amical na bango oyo esalamaki kaka après défaite na bango na Burkina Faso ya 4 jours. Marocain bazalaki bato ya liboso ya kochabi avant bakende na pause grâce ya Mazuri na 45e minute. Kasi après Yohan Wissa auti ko ya kalamingi te na effectif ya équipe ya Léopard ya République démocratique du Congo ye ayaki ko égaliser na 60e minute ya jeu. Malgré résultat wana Christian Sengi atikali kaka na série ya 6 matchs sans victoire na République démocratique du Congo azali ko compter sikoyo 4-0 pe 2 défaites. Kasi malgré que nanu asali victoire ata mon côté kasi Christian Sengi azali satisfait na résultat à lobby pe azali ko espérer que bakosala mieux na mikolo ezali koya boyokaye. Et je crois même qu'on méritait de gagner ce match parce que franchement on a eu des séquences où on devait normalement terminer, conclure, mais je pense que dans l'avenir, je pense qu'on sait comment on doit travailler et je pense qu'avec ce groupe qui est plein de bonne volonté et aussi disponible et à l'écoute, on pourra faire des bonnes choses, je l'espère, mais en tout cas, pour nous, le Maroc constitue une grande nation du football. Et je pense quand même un exemple aussi par rapport à d'autres fédérations aussi, à d'autres footballs plutôt, je dirais plutôt d'autres footballs. Et pour moi, je suis fier de mes garçons aujourd'hui parce qu'ils ont montré que ce qu'ils valaient. Et je suis vraiment très content d'eux. Vraiment très content d'eux. Bon, le score, c'est toujours au mérite, mais on n'a toujours pas de victoire pour le moment. Mais je pense que ça va venir. Léopard, bazali ko boucler donc stage na bango. Avant double confrontation Oyo et Zali Kosali mois de novembre na Angola pour na compte ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Na yango esengeli ko yebake. République démocratique du Congo azali ko occuper 3e place na groupe Oyo azali avec 2 points, azali sima ya Gabon pe Gambie Oyo bazali respectivement na 4 points. Population congolaise azali ko senga na entraîneur asala lisusu ba effort. Pour jusque-là, Nano a convaincre que le bilan est toujours négatif. 6 matchs, 4-0, 2 défaites. Ils ma B. Pour l'équipe Oyo Azali Kokanisa, Kokende na Kan. Donc, résultat Zali Malamouté. Coach Christian Sengi, Bongisa Kote Wana, Po, Toboyi, Tole la Lissus. Kinshasa et l'équipe partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Bozalaki ebele ya kolanda magazine na biso KNB soki bosepelaki na édition ya mokona lelo tika topesa merci na équipe rédactionnelle na biso mobimba ya KNB Hervé Zaka azalaki na sima ya caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge tomesana kokola botikala toujours scotché branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino